Voilà, de retour sur ce plateau de Kin Matin, la dernière rubrique de Kin Matin, 10 minutes seulement, hein, parce que il fallait inviter à Komé à temps, mais il est pas tellement en retard, mais Komé quand même, malgré rubrique Oyo, et consommez-moi tant ok pour pouvoir que ça ton invité Nebsoya. Ndeko dire merci aussi, les loups Nazara va dire merci, hein, dire merci. Mbote na yo boni. Ndeko merci beaucoup mbote na yo, mbote na balandi nyusi balanda biso. Gloire au Seigneur, parce que Nzambe Azanzambe, en dépit des péchés que nous commettons, Azaka Nzambe, c'est lui qui est d'ailleurs l'auteur, il y a Pema Oyo Zanango, il y a Pema Ongana Zanango, donc Tozakaka Oya Kelabisu. Donc Mokilo Ezaye, tout bétan absoluté parce que Yende Azali, le maître de tout. Ndeko Dieu merci. Oui, papa. Boni Boni, syndicat, il y a balayeur. Il y a ville province de Kinshasa. Vous abonnez. Ndeko merci mingi na ndenge obengi ngana zalaki musika na kimimbangu peza. Ndeko monenga ta peso. Ndeko tolela na biso e yokanaki. Tolali na finance. Kaka nembo zo leka na Kin Matin. Tolali na ba télévision na CK TV nzamba pambola ndeko bemba na espace ya pesa biso. Très bien. Ba kolela na biso yokani. Anniversaire na epeza lelo. Azo fêter pas anniversaire. Joyeux anniversaire pour nous somme bangala, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Tu as évolué. Oui. Ministre ya finance a ekozwa initiative ya bino bozwa mbongo bo pesa bango 1 mois. Lokola asala kese. Mais modèle ya paiement ya pesi et 8 ans. Ça veut dire quoi? Asin basina qui contrat na AEP. Donc il fallait tout ça là quand ba pesa biso ndenge tout ça là d'habitude. Mais ministre ba tete wana quelques mutamite mamabe mutumuka mutemabe na ekiri basali groupe moko boye po baluka bazwa mbongo ya batu bakende kufuta na parquet ndenge baliaka mbongo baliaka la fois passé na mois de novembre ndenge wana entre octobre to betere ba bantango to baliaki bambongo bali basala suma manœuvre mususu balingi ko sala lisusu manœuvre mususu pona ba pesa mbongo ba créer commission moko bo de paye ba pesa mbongo bakende bafuta bato bakati de quoi ça biso awa azali représentant ba balayer bandeko ba kombola na ville province ya Kinshasa. Il y a syndicat na bango. Mbongo ya liboso ya manœuvre basalaki et bima kité. Koleka na TV kolela et yokani. Mais boyo kasu histoire, balobi ba futa bino dia 1 mois. Ba pesi 1 mois pas ya ministre. Ministre a pesi 1 mois ezali mbongo ezana maboko ya DG. Ya Beseko. Oui. Na maboko na epenza te mais ezana kati ya kesi ya Beseko na compte ya Beseko na banque BCDC. D'accord. Lokola DG longonya na ministre po azui kaka mwana ya ndako o ayebi musala DG Gaspard a commissaire DG asala intérim lokola muninga zalité DG wana lokola mayele bela bingana ko sala tena différemment na mo instruction mo quantité bino boloba ki ba chef assistant balera mbongo mena ba tete boko futa mana banque il fallait zo aller sous temps ya ko préparer ba tete wana ba liste na bango ba sala ke mutu na mutaki no mbongo na banque. Il fallait un bureau d'études des homosala wana ya kokabula. Donc ozana combien de TT, ozana autant de TT. TT na journée na momo ka sala ki combien TT sala kana par jour. Musa sala ki 20 jours, musa sala ki 5 jours, musa sala ki bongo na mosala wana ko repartir et 8 ans. Tango ba bureau d'études sala ki à peu près une semaine na mois quelques jours na ba bureau d'études assisi musala moko ebele atindi yango na Beseko. C'est pour la première fois Beseko a traité dossier mukolo moko azongi si yango na refie pas ya ministre de la finance abi mokonzi etinda botita kisoto sala ta la proposition yango. Maintenant il fallait mokonzi la babo ça va c'est bon. Iyo tinda bango na banque baki mutu na mutaki de dola le mais na yato jwaka na yo $50 ato jwaka $100 ato jwaka combien kende na banque ki jwambongo na nde ministre ya finance azana nute azala kite nde azoya lelo pona parce que dossier za na mesa na ye azoya lelo soki aye lelo tango akota na bureau akomona dossier wana akopesa mbongo soki wana moko leki na simande akolandisa mais tozomona badongola miso bato ya mitema mabe bazalika babandi ko tuli lokola bamoni ke DG ya sika ya Beseko babandi ko sala yebitumba de kotinda bato na ba presse motaza na notion te aye azana maîtrise moko pété ya projet DG ya Beseko a détourné mbongo DG na yebishi yo DG wana ayuti ko koma na ngbende wana siko azali mwana ndako batombolier mbongo ya o ministre pesa ki eza na compte na BCDC lokola moto wana yebi na maîtrise te na place ya azonga na finance to s'attaquer na finance ya s'attaquer na DG déjà l'embongo tina internet et pourtant c'est la même ministre lelo biso tozalaka tout le temps
kolandela est-ce que mokonzi akomi soki mokonzi akomi c'est là mais to mokonzi te misala tindaki basala yango basali mais opesa mbato sur pesa sur beseko instruction a libérer bamboko parce que beseko to la mal vie et pas ya bato. Merci beaucoup. Même ngayo obike likopa na kaka ya bandoki basala ndenge nini soki ba moninga atala moto wana boyenda zana lobelaka babala yo ye wana muta defendaka beseko ale bobeta ye mabanga ba ko beta mabanga liboso beseko. Merci beaucoup. Tu comme presque na suka okompe na mo arrêta ministre makambo tali finance akoma lelo donc prochainement to koyamba o lisusu koma mo attend to yeba dossier ngo évoluer sikoyo ndenge nini parce que lobi moi le meilleur on est déjà logé na banque total ndenge nini procédure au kene normal pour que bo récupérer un fisc un mon abinome to komi na ko kabona message moko ya suka dans quelques secondes pour to kabona na biso na kimi tozali ko yebisana batete na biso bozala na motema ya kotita mbongo wana muto ale yango azali te mbongo ezali na BCDC na Ekiti na compte ya Beseko soki mokonzi azongi lelo akopesa vali bakopesa biso mokonzi merci pe mingi lokolo kati riba ya crise wana ya souffrance na biso mais to ko sepela pe olambisa la biso susu mosusu parce que basi ba pesio déjà hypothèse oyo lingelaki bato bafutama par rapport ndenge balobaki mokonzi longo na pe ndenge tomboleli biso mwana ndako ayebi musala na biso malamu oya tretaka dossier na biso na lombango de façon que tozala satisfait merci mingi ministre soko en tout cas kanisa biso soko zongi landisa biso ta 3 mois mosusu ya sima en plus il fait ça pour instruction Beseko afuta biso. Merci beaucoup ndeko Dieu merci prochainement on a besoin d'un pour toi suite peut suivi à dossier mais ça évolue déjà merci parce que au les cas qui tout le temps on a qui le matin ko benga ko pesa ba message tout le temps et Dieu a fait grâce à Yoki merci beaucoup pas forcément moi parce que Kim Poutou bande ko nyoso bazali ensemble merci beaucoup mungongo na oyebi ke ba diaspora même ya poto ba benga nga balobi merci toza ko lobela pe ministre na côté na biso soir la kana bino ko bonyoka pe mingi merci mingi penza na bino merci mingi na ndeko ah vous allez quelle vérité le choix de l'excellence nulle part ailleurs c'est Canal Kin Télévision amis fidèles téléspectateurs de Canal Kin Télévision salutations spéciales à Bonaventure Tsanda depuis la commune d'Enzili nous pensons aussi à Maître Gérard Kimpoi Maître Gérard Kimpoi Tobosani tous en vraiment ensemble bananyo sur Rai Kimiezala Boboto Bondeko Omabota Nabino joyeux anniversaire encore une fois de plus au président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, donc qui fête son anniversaire aujourd'hui 4 novembre 1962, 4 novembre 2021, ça fait 59 ans, bon anniversaire, Nzambe Apambola Baksa Mingi, Apesa Soumaïle Mingi parce que la République démocratique du Congo, un grand pays, immense pays, a besoin, il y a bateau. Lokola, le président du mouvement de libération du Congo. Restez branchés au programme de Canal Kin Télévision. Midi prière avec le pasteur Eric. 13h, Tolo Belamassano. Moi, je vous retrouve demain, vendredi, pour les comptes de notre numéro de cette transmatinale Kin Yabatongo. À la prochaine. Bye bye.